pour nga ceux qui vraiment ministre de la justice ya Congo a poser acte n'est pas Denis Less aux bien à s'impliquer qu'à athée pas PD parce que en réalité des choses peut ba PD peut ba choquer na bango mboka te bato ba choquer mboka beaucoup plus eza banane eza ba kuluna ou bazo kata bazo botola bato biloko et ceux qui peut-être au Rwanda moi je préfère que ministre de la justice bandana na kuluna pour ba ve Denis ba peka na kati wana wana ba kuluna bouche donc bandina na bango. Donc je pense bateau non surtout batikali ciment. Bah pour comprendre vraiment que non Fimbo et Betam na ciment Mukongo Denis Less en tout cas équipé Mututé. C'est tout à fait vraiment normal. Le lopé beaucoup yo ka lobby que non fallait pas juninga visa na kei oh na komi muta fallait non. C'est tout à fait normal. Donc tout supporter fallait na époque na temps na Et bonjour cher internet, bonjour Nabino surtout partout dans le monde bozola ndabiso vraiment bambote Nabino toujours car nengezala na koba plus hein la koba plus on est là on est toujours là donc merci vraiment à vous tous na nyonso ba effort tout bo sala pour na bourgeois pour na Nabino Martin donc merci vraiment Nabino surtout na bozo sala donc merci vraiment. Et sans oublier vraiment merci à PDG Wabelo, Francis Wabelo Rango, Mukonzi à Njil quoi. Donc toi à Simbinjil ou à 5 Mobimba. Na faire ma bende donc bambote na vraiment yangwana et merci vraiment aussi à Fabrice Ngoma depuis États-Unis. Numéro 1 et merci à Rit Mutombo depuis France. Merci à Gaylor Efeyo depuis France, donc Balobi mettez 600 tâches quoi. Des guélos, donc il y a eu en Guana. Et merci aussi à Trésor Mutombo depuis France. Et merci aussi à Jojo Muzingu. Il y a un pénal à Fongolu pénal donc écran à Tché pénal à Sid donc tout Hollande à vidéo. Mais Michon Penet à Moutouné, Martin de Bourgeois, donc merci vraiment à Bino et Yako Koumisa moi trotté, tout ça na analyse toujours ça là, tout ça na ma solo, toujours bêta, photo solo là, bien parce que ma côté moi pitopale, ma côté moi pitopale, tu éviter ministre de la justice na biso, tu éviter nous ça ministre de la justice à Yenango. Oh, tu comme déjà que déjà ministre a signé arrêté mon pour na ba PD. Bah toi deux fois. Et comme moi genre donc affaire bah toi deux fois et comme côté vraiment te parler. Donc abiso ba monio PD. Bino ba PD boyo kanga. So ba monio ba ko kanga yo. Donc c'est le moment zongela na yo qui mobilicité na yo la tabati na yo ya jean. Hein moi chemise na yo ya bien. Ça coiffure moko ya bien na mutu pozonga mutu soki ba moni yo ba kanga yo donc yango wana et lelo to ndolo bela faire prophète ou vient na biso Denis Less je pense mutu surtout azala qui vraiment témoin ya koyoka ba émission Denis Less asalaki contre pasteur na biso Maxelo nenga utuko a perdu qui moi sinaye pour bakunda déjà lobby donc et ça vraiment passe mais tout solo la bouille na ebité na bateau bakoyi kozala d'accord ya ba esquisse oyo Denis Less asali malgré à s'excuser est-ce que je ne sais pas vous êtes d'accord na yango pourtant on sala qui vidéo à liboso et Michel liboso a na quantité amelaki ni whisky amelaki pe diambate amelaki pe masanga morote a lobby et singaki a loba tu as vu déjà Denis Less c'est un prophète oyo abunga nzela kosa ba tout trop Denis Less na Congo bakangi pona mambo etali escroquerie Denis Less prison à côté ka beti 7 ans de prison et là qui pour une escroquerie oyo salaki biso nyonso to yaki témoin ya ko escroquer depuis na signature à Mokonza Mboka
aya ko escroquer na me ba Airtel ou ba Vodacom ou nyon soto ya ko sala ba faux carte Denis Laissé to ebite lelo oyo Denis Laissé na église na soka te ya banane po depuis pe akoma pétage nenga koma wana na ebite so aza même atana 50 personnes église na ceux qui c'est baza 50 to de là to na c'est à 50 bazaka ba fanatique na ya pétage. Donc, il y a fanatique à pétage. Il y a des choses vraiment. Et ça vraiment passe. Pasteur Maxelo a bungi si moutou, il y a aventure. Mais a bungi si moi si na ye propre ou ya ndaku. Donc, ça vraiment un choc moko. Ça vraiment un choc moko. Il y a grave na mutema na ye. Ça na temps. Ya koyoka peut-être mes condoléances bazo pesa na ye bazo koma na ba page na ye na bato baza ko approcher ya ko rendre même visite na matanga azane na besoin bato abongo mais ala na besoin ya makoyoka makambo Denis Laissé te azo kosa na bato poto nito yeba pasteur Denis Laissé soki akoko lakisa biso vidéo ou émission ou ya sala ya prophétie ou ya pesaka pour na makambu ya batu o bakufi tozui moi si ya Maxelo tozui moi si ya papa na biso nani pasteur na biso Barouti parce que ya lobi ke alobaki azali ba témoigner ou quoi ba prophétie na ye na ba mikolezo ya ekozala soki na débat to minene ba okufa na mboka. Ekozala moko ozala pasteur moko ozala mwasi ya muta munene moko selon ba dire na ye mais depuis non tout cas le mona ba vidéo on a été parce que biso to yebi déjà na YouTube to zala vraiment na retardé une fois ceux qui déjà lo mongi bimi et directement to bandi ko san to bandi ko kota na kata ba recherche ya koluka kotala to yeba si c'est vrai ou réellement mutu wana vraiment lobaka loko wana to ana besoin date na ya vidéo wana nenga lobaki tu as vraiment na besoin nango tu as vraiment na besoin nango pour kangama ya na biso lesi ngana on sepela fobo gouvernement na biso to ministre de justice na biso a éduquer nan so ba éduquer aux ala vraiment des choses moko et aux ala bien payé aux ala comme exemplaire malgré ça kota déjà caché beaucoup zong ça na bino pe le souci ça nango ka elote azamutu tant que azo commettre des erreurs mingi et sengara fa kendeka place où ils senga ba éduquer quoi donc ils senga vraiment bongo Denis Laissé ngana zala d'accord te na ba excuse ou yo sali ya ko s'excuser tout ça nga vraiment personnellement je ne suis pas d'accord avec toi donc na éviter na ngambu ya batu mususu soki bakoki ko trouver en comment pour biso to yebi veles akana babilo mu attendre ngo a s'excuser wana eza na ngo kaka babilo mo alukuta pa moni ke moi si na ye moko mama tina che choc ke bima kende s'excuser lobi mabe soki daki pe mama tina na été angai pas sala ngo te pour mama tina muto atindi a s'excuser donc mama tina vraiment muto atindi non bima pena zongela pena YouTube loba vraiment zala clair c'est ce qui c'est ça donc ça na ngote ke a lobby ango par volonté na ye pour a lobby on a mawate so tali mawiza na ngote da lobby ka to lobaka l'essentiel to boma moto après to le cannabis quoi da lobby on vraiment na bongo et pour nanga ceux qui vraiment ministre de justice ya Congo a poser acte n'est pas Denis Laissé aux ala bien à s'impliquer car té pas ba PD parce que en réalité des choses peut ba PD peut ba choquer na bango mboka té bato ba choquer mboka beaucoup plus eza banane eza ba kuluna o bazo kata bazo botola bato biloko beaucoup plus il fallait tala ngambu ya ba kuluna ke atala ngambu ba PD ba choquer mboka té ba PD depuis bazala ba PD non ba bunda té non ba bundisa bato té ba kala pe mutu ne loko té ba kala mutu ne loko té. Et ceux qui peut-être au Rwanda, moi je préfère que ministre de la justice bandana na kuluna
po ba ve deni ba peka na kati wana wana ba kulu na bouche donc bandina na bango donc je pense bateau non surtout batikali ciment ba ko comprendre vraiment que non fimbo e betami na sima mukongo Denis Les en tout cas équipé mutute fimbo pende beti na mukongo Denis Les équipé mutute donc c'est ça quoi merci vraiment à Yannick Kinia Rombox les boss depuis célèbre en Afrique du Sud mutalobana azate Yannick Kinia donc na kanté célèbre na net azoko sanga mais c'est là ko sarate c'est vraiment le big en tout cas Martin Yannick Kinia a vraiment boss à solo to confirmer vraiment et merci aussi à Yaouli Moucheni fondation to ke liboso babi tozangi mai tozangi bilei tozangi courant kula banyanga na kata Yaouli Moucheni fondation toujours en avant fondation toujours en avant donc Yaouli Moucheni ba mbote na vraiment place aux alliés et en plus merci vraiment aussi na fort merci vraiment na fort où mutunanga vraiment zo sala des petits Willy donc fort penozo sala pour na Willy to tindika kaka fondation qui est liboso vraiment et ça là vraiment trop bien et merci vraiment à toi mon cher ami place aux alliés déjà na Matadi et affaire Ndoulé affaire Ndoulé affaire visa ils ont vraiment des problèmes ils ont vraiment makambo où ils ont créé vraiment des choses ils ont vraiment tu éviter quoi ndeni toko lobele lango et faire go là aiko finir concert naï bat musu ba obi ke concert faire beti tondité a tonti saleté non ngai moyena tcha doute to commentaire nango ezana monte parce que na confirmation na précision ya concert wana te po ba image et mon anignon surtout te beaucoup plus to juka ba image par rapport ya public o ezalaki mais salle mobimba autour de salle na moni angote et na ça sûr que na kozama ba vidéo kala mingte na confirmer après na lobelela na ko confirmer pendant que salle et tondaki malgré babi artiste à côté na retard ah congolais tout lingana entre nous et vous allez vraiment bien tout lingana vraiment parce que ce n'est pas dit que faire rigolo soit à côté qui na salle na 21h ou 22h il faut créer problème non surtout à l'époque toujours à l'époque à ba wenge à ba vina ya wenge où est son abeti ba concert belé même ba Zénith ba Olympia wana nyonso tout so taliva à côté na ba air ba double Zénith wana va côté quand ba air donc il y a des choses les aranango vraiment importantes ya ko lobele là to ya ko tchelela ya ko bete la CT ils en vraiment na sensité excusez il y a vraiment la sensité donc ils ont des musique tout c'est pour la musique ou betami ce qui fait répéter à kaka capable était il faut attendre ça sale non azaka capable était parce que faire ko kende na banda kwa mutu na mutu ta banda ko kabola ba billet to banda ko benda ba tuboya non ba oyo ba 8 ans na bango ba ye ba o pe ba 8 ans na bango peut te ba ye na bango te c'est tout à fait normal donc ils ont vraiment obligé te place on a tout essayer vraiment de réfléchir très bien donc ils ont obligé te biso nyonso to yebi vie à poto ndenge zalaka donc mutu na mutu lem suspa na na musala na ye déjà des retours azaki déjà très fatigué à monique tinaya na s'est changé na que des concerts te na fanda kaka afai na ye donc ils ont obligé te donc to jijara ba makambo te uzake tout ça là nga d'abord na olinga ba makambo yo tant to lobelela ba makambo etali Congo ou ba artiste ya Congo et beaucoup plus to parla ngo na lingala to na ki Congo ya l'état même na Chuluba et moto lobelela ngo bon po ba paya pe ba yoka ngote au monde ba paya so ba comment comprendre idéologie ya Congo na makambo nyonso to ya Congo et comment koma soni pona biso et comment koma soni bokolo ba nini pas ba Nigérien bokolo ba nini pas ba Camerounais bokolo ba ndeti nini na bango
parce que ko soit na mamna bino nyon surtout ba vivre en live ba on aura toujours des bêtises donc faire rigolo là salle ce que tout ndagi na ngote et ko za na ngo clair oza na bango clair ko lo ba que salle tout ndagi te et d'autre part côté il y a bandeko na biso ba journaliste ils ont ya lokola menace pour ba komi ko tonga faire rigolo là na ba téléphone et ba voice déjà bandi da ko bima quoi la voice bandi da ko bima ba komi da ko tonga faire il paraît concert marketing ya Adidas Arena ba jumbo ngote et concert le sous ya Genève ba jupe mbongote to ebité to nto zano to bo clercer biso na bureau ya faire bo clercer na biso chef en marketing a faire gola bo clercer biso na kao bozana contrat na ba journaliste o ya poto boyoka ki ke basala marketing bo futa bango to basali yango par plaisir na amour ya artiste na bango place wana bo clercer biso na po ba makele les bandits déjà goya donc bo clercer biso est-ce que si réellement ba journaliste nyonso o ya poto ba lobele laki pour na marketing ya ba concert ya faire ou tu ko beta boyoka ki fallait bo pesa ba misusu ba $2000 misusu ba $1000 ce que ça que boyoka ki nga vraiment na koloba bozala un peu sérieux bo libérer bango pour ba makelele si la botika air moko ils ont étouffé artiste na vision na quoi donc bozo étouffé vraiment artiste na vision na moi pende kende zate donc et ça vraiment mon boulot et c'est ça quoi donc na point wana je pense bureau ya faire go là pour comprendre déjà nin o déjà toujours solo là nin o déjà toujours ninga toujours loba déjà je pense boyebi déjà nyonso bo tenir biso vraiment rigueur surtout na bande ko na biso ba journaliste à diaspora en tout cas ce que ça s'il faut bo futa bango parce que ça musala to salaka c'est tout à fait vraiment normal et c'est ça to ye côté par ya vient na biso monstre d'amour Félix Choisé quoi o ko si faire rigolater babi musique et l'équipe bilanga na passe. Donc musique vraiment et l'équipe il en a passe. Vena biso monstre d'amour. Karma pas en a raison hein. Karma pas vraiment en a raison. Tout solo la nan vraiment et Félix Choisé quoi tant au kende ko luka Kofi Olomide. Faut bossil sa ranking na bino. Biso to zalate. Bokina na CC. Biso to zalate. Tu m'as pas surprise chanson sur le marché oh nin oh boyokan ya on tout la monstre d'amour nzamena sata ba yokani au monde que mon yopo ko sa biso quand même moi ba masese na opé mo ba blo mo ila biso monstre mo ko sa biso parce que eza je ne sais pas eza rigueur ils ont regardé oyozo luka ko tenir wana à propos ya ba makamnyo surtout to yebina biso Kofi arane mutu mabe wana pena ya ruboya ya ngoti to yi vraiment que quadra adala na faux mutu mais na point auto comprendre nan Félix na wazi quoi na pardon nani Kofi Olomide babi ranking ezongi ce que to comprendre le moko ranking ezozonga na beat nini Kofi osali nini Kofi Olomide tonindo yeba réellement au sali monstre nin parce que n'a pas un monstre d'amour na ba audio plutôt ebimi et il paraît yo ozo solo la na mutu moko na niveau ya France ozo seka Félix Choisé quoi beti te azui Kofi yo pour la matumboli Kofi yo oza matumboli makasi ve si réellement ils a vraiment bongo yondo lobaki quand même azape mutu na yo ko beta epe bongo te mutu na yo oyebi neni bo kochaka oyebi neni bo sololaka monstre d'amour eza nango
je ne sais pas, peut-être tokoloba oui déjà mutuna Kofi a déjà matumboli. Faut comprendre à la point wana. Faut y barapena, faut comprendre ka. C'est très important. Oza mutamayele. Oza vraiment mutamayele. To éviter comment perdre ma casse pourquoi. Donc babiloko yo na ba dire na yo ucho lo bana émission ute ko sala. En tout cas, ekiti si vraiment diplôme na yo, limbi sanga so na ko lo ba bongo. Ekiti si diplôme na yo. Ekiti diplôme na yo. Olungaki au saboter ma Kofi si réellement Kofi a le bac bon. Fait que saboter et tant qu'intellectuel. Pour biso to yebi ke concert échoué té yondo boy ko beta. Au poussi concert. Et ça te que salle ndé boy si yo concert. Non ben yo mokondo boy ko beta. Mais Hollandi kaka ba makamoko kaka Hollandi. Pour à l'époque j'ai ça qui pose ils avaient peu à bongo voice bimi aussi li que li ba petit et les mêmes aussi des voice aussi bimi aussi li que li sous Kofi tant bokende ko yo kana biso to za kité so so ibo beba ni bozo ya kana on a TV pour la ni pe bozo lo ba ngo yo ka personnalité que non rankine zongi kutu ko le ka fwade mais non o ezali sous temps o te ke bino il faut bosala o nini bosala. Et ça vraiment en côté quoi. Donc na point wana monstre d'amour. Lukaka neni yoko bongisa, lukaka neni boko solo là. Pour toi ali suna besoin ba makamo tant bozo ya nango. Et pas na biso. Oui ba ndetinga na ndo palola ngo kaka. Na ndo bomba bino na ndo poata. Pour ngape na ba voice ezawa. Na ba vidéo ezawa. Mais kana mingi te na ndo bimisa bino pe na poisa. Là to ya pena lelo monstre d'amour asengi aide pas petit na efali concernant ba visa. Ah, na ebité to za la pena ba réaliste. Où est de mal? Où est de mal? Est-ce que lelo oyo fali ko aider batu faut za la ka mabe pona e? Pourquoi besoin nga kozongi si la fali ba retour ya mabe na bolamu ya zo sala. À l'époque ya Weranson nazo reconnaître Weranson a memi bate belé na poto. Wera memi bate belé na bate belé au bazaka na France, na Londres, na Canada, na États-Unis, na Belgique. Bato wana bato batondisi bango. Et ça ba wera ba memi bato. Famille na ebimisi ni 100 francs ni 50 francs. Banana passeport ti na billet. Mais ko aider à fallait ne comme un problème. Non, tous ont un problème té. Quand même à une relation na niveau ya ambassade ou na niveau ya likolo ti et pas pire mutunaï Macron. Et ça c'est normal. Et ça normal parce que à limiter mututé ya koluka Macron à ça la pire relation non, à limiter té. Il y a salika à part na tant que artiste. A ko benga Macron type sa Macron que non. Ceux qui artistes congolais mon quoi y koluka yo tout a besoin à s'affronter na relation na yo. En tout cas, faut boire que ça il faut benga na non. Et ça bon côté. Et ça a chance na mutu ndeba lo bakaka ngonga ya mutu na mutu beti. Pour nga na ozalanga à l'époque ya fali na faire le quoi wera na jibe na ebite so bino bozo mona ngo comment mais nga na mona ngo za na ngo à l'époque a wera na jibe e baluki siko kota ba petit na ba. Et ça na normal. Pour malgré peu wera na jibawa ba fan na bango pi ba ni bazong sila bango ranking. Ah monde musical éco mystique ba ni bazong sila bango ranking. Nini ba sepelte na ba dire au pe jiba lobaki. Toko ya wana. Mais ko aider lelo fallait jouer ba vebendo ba visa Vebendo oumeli abeti bane abane des années papa matiki Vebendo awa Vebendo a se débrouiller que ti koluka ko fanda même na Afrique du Sud a zo souffle afandi pe na Afrique du Sud a jupe souffle pété et senga zonga senga au secours pas petit na e fali où est de mal ataba ke des problèmes eza wapi
Est-ce qu'il fallait être ambassadeur? Fallait ça à l'ambassade de France? Non, ils n'ont aucune relation. Moi, je trouve ça normal, les relations. Ceux qui sont bon, ce n'est pas dit que ceux qui sont battus, sous bazar, peu ba relation na bango, pe na président na biso Fachi, ils ont mabete, aïda pe bango. Aïda pe bango. C'est tout à fait normal. Ngana par nanga na trouvé des maltés. Félix Oazoko a mis quitté n'a été devant Fali, a mis tomboli n'a pété. Mais ils ont aidé na sengi petit na a aidé par rapport à ma boulot kaka quoi. À mon que na place où il y a Soukeli Fali abandonne moi côté wana. Donc relation à dimension par dimension, ça classe par classe. Donc place où Souki et la place où Soumou abandonne. Place pe mutu ana Soukeli et ça pe na mutu mususu pe azali kolo wana. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait vraiment normal. Le lopé beaucoup yo ka lobby que non, Fali pas juninga visa na kei oh na komi mutu Fali non. C'est tout à fait normal. Donc tout supporter Fali na époque na temps na vraiment en tout cas tout supporter Fali na temps na tout supporter vraiment époque na donc vous allez vraiment bien et merci vraiment à Jojo Salazak. Donc merci à Pitch Beauté comme Kondanjil. Donc il y a eu Angoana et Fali et le lot na JB ba problème sur problème ngeya. Mais ngana oyebisa bango bolanda ba fan na binoté. Bani ba ko tsabino na mbrimo ko buye pour bobeba po bino bozali sous na temps ya polémique était bino mi balé parce que temps na bino ezali souté. Le lot to vivre ka temps ya Fali na Ferré. Wera na JB bino si déjà to leka. Wera na JB si déjà to leka le lot to ana temps ya Fali na Ferré bitumbezo ya wana. Ba Fabregas pe bazawana na sima bazoya, ba héritier pe bazoya. Donc presque ba Patrick Beckham pe bazoya, ba Bina Filé pe na sima. Donc ba Robino bazoya, moi mke pe bazoya na sima. Mais na moment où lelo to na époque ya Fali Ferré. Donc deux leaders wana, deux combattants wana bazo bunda pona mboka. Donc c'est ça et pour nous vraiment analyse automeka qui un peu à Rosala et c'est ça. J'ai aussi des vidéos batinde linga menakoloba. Ya ser moko ayembaka musique chrétien en Congo. Na vu vidéo on a lelo batinde linga vraiment lelo à partir à 5 heures. Mais ndeti mo ba doute ezali na ina ozwa confirmation na nipena na ozwa confirmation. Il y a vidéo on a si réellement ils ont vraiment la serre ou il y a ça les vidéos wana parce que bilongezo bimami balé donc moi ina loba yango bumu ezate pour on a eu confirmation de son a eu confirmation na ta sur lobby na kozonga na like sa vidéo wana pena ntuka na ko like ça pour makambu tozo boya ta ku babi Kongo mboka elengi makambu tozo boya mais bozo sala kaka makambu tozo boya bozo sala kaka. Donc la sœur peut-être pas sur Jojo Landanga na kotanga kombo na hote mais bateau non surtout baza déjà na ba vidéo ba yebi déjà ce que ça sert nini ngape na yebi mais toujours tâtonner na bilongi on dit ba bilongi ngo eza mwa ndeti donc ce qui kaka to confirmer longi wana to ko bimisa ina poisa nde to bimisa ve de niles na poisa pour na mabena. Et merci vraiment à vous tous depuis Paris, Canada, Londres, États-Unis. Donc merci vraiment à ma soutien au Bozo Sala. Et merci vraiment et surtout à Yadjo Mingongo. Yadjo Mingongo de Petit Willy. Fondation en avant. Donc toujours c'est là. Il y a Joe Mingongo le Petit Willy, fondation en avant. Il y a Willy Moucheni. Nikolo Babi, bazo bele la kaka et pas bateau baza moi nini ya Willy, tozangi mai, tozangi bilei, tozangi courant. Kola banyanga na kata. Il y a Willy Moucheni. Fondation ya Willy toujours en avant. Balobi bientôt
toujours ya Matadi, toujours ya Mwanda. Pour la fondation Willy Moucheni, en tout cas, ya Willy, bah merci na yo vraiment na fort déjà aux sala. Ya ko tia déjà ba moyen où ça pena que non, to kita mabele. Ya ba séjour na biso na hôtel. Na ba billet na biso donc merci vraiment ya Willy Moucheni, ba bi fondation en avant. Les vieux o yazo sunga batu azotala même pas et surtout même pas les orphelins. Et bana o babota maka ndo to monaka même awa na Congo pe babandi ko bota mama mingi bana babota mi bakangami babimi okangama bana babota mi babimi okangama et ya Willy azwa ki bana wana akendaki vraiment na ba centre de santé et o eza juste na ba province ya mboka na biso asangisaki bango baza plus de 1500 enfants o ya Willy azwi bazo kende Afrique du Sud pour bakende ko traiter bango bakabola bango babima moko donc ya Willy Moucheni merci vraiment na ba effort aux sala toujours comprendre vraiment mbongo na eza mbongo abosolo eza mbongo mawa eza penda ko salisa batu eza te ke bantu mususu non mbongo bakanda eza ka ya kokanga makambo ya batu te ya Willy vraiment eza mbongo ya bosolo ezo sala masala au bichonnion surtout toujours mona tous ça témoin fondation ya Willy toujours en avant et merci vraiment ya Willy Moucheni bye.